comédien bakufa mutu moko te. Il en a des 3-4 na yebaka te ce point. So dawe ki da mutu moko akufi bozela. Donc tu comprendras te pourquoi. Ngana finga ka tenga na yaka na bi ate ezaki nde boye te ezaki boye peut-être ozo comprendre te ezaki boye so kana lobi vérité mama ekezo façon de lobela peut-être te na lobela ka bien na limbola kapenda moko na limboli siko limboleli na ngai bato balingi te siko ton lokuta moko ezwa na TV je dois éclaircir que la vérité c'est ça. Likamwe bandika kande bisi bayambaki mishu na sila. Nde siko embemelinga pe ngambo. Pourquoi na lo babongo bake ko bimisela ngaba mibali na ngaba bimisia kala. Bongo na kobanga na bango. Ngambo comme na sala ngo. Vous avez même la mission. Na théâtre pe. Ngana ninga mto finga nga senga nga matière na pression je refinga nga siko pona to finga bien te esa ninga passe na mutema ateke o dieu la mukeli gabriel bozo sala même musala punda nga soki na singa lobby je passe eta linga te wetika boya na singa parce que dans le bakaka vérité obimi mukala ngona zoka nini azoka pe combien pe ya nini vous avez mukala be les internet ya nga pende bazata bakunde papa so mama biso na lukai makam bakundoli bango tiko na sana sande etete kenda bongo na tata akobima babokilo bakobima mobali akomata miniature na mutu akufa kosekwa basekwisa ke bafinge bazongisi na libulu lero oye koya yeba ke retour pe ekozala nga nazwa ba retour na nga na sani yo Sara yo obima olala na nene nena tika kozala lesbienne te nena tika kozala lele te esalama pete nga babambeli nga yawa o na swanaka na mbanda ngo nayeba te mbanda ngo nalinga na swana nga si na swana na mbanda ngai mpona mobali ngai nayebi ata mokolo yango te mpo nga na swana mbanda o mbanda ngo autaka poto nayebi ata motu na makolo te nazala nakola esprit nango nakola nango eza mpasi mobala ayelanga mbanda alakisanga mbanda yeyo nous n'avons pas esprit où est-ce qu'on a une coutume na déclassé nga la koti nga na zo banga likambo na bangi mamu na ko sara ki na mamu te yo be banga la te mamu na bangi ye apa ko bimsanga papa na biso no mo te recherche asi la papa la bango azaki ko sana mobutu ipa bango zaki na bombi non. Ma preuve ezali. Mutosana mobutu yo beta masoloni. Papa, mobutu. Boye, bozo sala boye. Bakola musa papa na eza osala na mobutu. Ba omona mobutu, ba photo na mobutu. Ba omona photo de ba photo papa bona ba poto. Vous comprenez? C'est moi kaka. Donc papa ndima il est bien qu'il soit na mobutu ndima il est moi ça n'était. Kene ko inaza ki punition. Parce que zaka ko sexa bat, ko ça ko déranger ko sexa. Et ça out na sang. Yonga kina tinene ke na ina. Si ko soki koto ba biso ya ko tourner ba boko benga yo. OK tourner kuna ozu problème. Loko tourner kuna koto ba bengo soute. Makam na bino tali biso nani asomba mutu. Nani mabe ko mutu atali chaîne ya sali be fort na ye. Pali boye mama bozu chaîne na ye bukangi. Yala mutu musu po mona pe abwakelo maladi moko boye ko zwa yo abwakelo po maladi moko tali be fort na ya sali na kanda na tebi akoti bikota kota pa abwakelo maladi moko boye oluki ndengo bibo sana obimala maladi na ti ko kipeto kei eza ba effort personnel eza ba effort bana bazolia na kati moi saka fufu moi saka semul moi saka loso na kati wana so bo finga na munoko ko détruire effort personnel na mutu te parce que YouTube est na bongo et na bongo mais na vie privée yango mabe et na bongo et na vie privée YouTube ezo kena na vie privée ba ça que kuna église te ka otemi ka libanda o masaka ballon o ka masaka o bokela ba jouer na kati
On se comprend. Donc, là, l'idéologie, dans le banda, quand on a fondé la TGB cinéma. Na fongola ki po na tcha ba film kuna. Vous comprenez? Donc résumé ça qui déjà avant. Mais comme un film ezangi te bolembo kaka yo moko théâtre la ko na ka ba lubu. Donc j'ai préféré que lubu parce que la faille na ngesika moko na. Na ye na idée wana ya kusala musana ngai ko ngaka na salaka. Na ye na musala na ye na idée te ke na kuti banani na terrain et bongo basala soki ndenge nini ou bien sona sala soki ndenge te. Na ye na musana nga onga na salaka na ye kosaba filme nanga soki nzamba ko permettre bat batala batali soki nzamba ko permettre bat batala te ezaka mokano na ye vous comprenez donc nga na zoya na ngai pila kosaka kanga sina mutu te na ye na nga malembe nga na salaka makama nga viens vers le téléphone bonjour monde donc nazo sala musana nga te pona na prouver mutu te pona kosala concurrence na sila bila sa concurrence na Bellevue bena sana Cardozo tona na semek na biso mini tona te tona Jérémy te na ye kaka comme actrice na ye na kosala musala na ngaki ni malini souci na na fin du mois na zanga kiloko te parce que nga sa femme forte na film na ngai na za na le karma existe na zo ya ba film moko éducatif comprendre bon mona pa que non pas film o iza ko éduquer boye kusala boye ke mutu kusala boye te po ko koma boye po ko bima boye po ko zonga boye vous comprendre eza na trop tard te ya na trop tard te ba miso be babandi ba film et ata to yo kango te mais babandi déjà ko manga moko te bole nini gabaya tonda te na koma ngambo na bandi zo R5 na 6 ah bon olala te ngazo kazaki le avant na badobela banini ba attention banini na 0h na simbi biki 6-5h et kitaboyi ezo kita ngo moko na komi pour 5h na 6 siko bocha film na film za musala ngana saka ibi kombe da lenga sala musala o na bandino na ba TV toye matala na libala potote biso toye matala na libala potote biso ba na ba TV na antenne A combien de fois ngana régner na kisasa popé na régner na poto na ba leba CDY na régner ti lelo on a histoire na régner ti lelo ba attention bando sala na zaki bongo baba na te baba na te neti akufi famille akozwa charge na ye biso mpe etaki ba comédien mpona kosunga ndeko na biso tozwi mpe mwa charge mokie ye bango mpe bazwi charge na bango parce que babala na bango te mais leleli wana bato bamona tika comédie bato bandima pena teke bilala lela kongo ta lela na comédie alela na mwa abini mpe alela na mabina alela na mabina alela lokwa bamongo alela na azolela azobina toza na kati tosoutenir kaka Koko Bilali parce que Koko Bilali aza na eloko te donc toza obligé kosoutenir ye ozomona lokwa déjà esali ke mwasi akufi epa na ye famille na ye ezwa charge na bango Koko Bilali mpe azwa charge na ye na charge ya Koko Bilali biso tosoutenir ye ena na problème te bango mpe bazwa charge parce que Koko Bilali abala te eza kaka yaka tofanda ozo comprendre yaka tofanda baboti mpe te eloko moko mpe te donc akoki ozwa charge en 100% te donc bango bazwi charge na bango Koko mpe azwi charge na ye na charge ya Koko biso tosoutenir c'est tout il faut que famille bazwa ebimbi na bango na ndenge nini bazwa ebimbi na bango parce que mwana bango abalaki te oui yagabi oui mwana bango abalaki te moi j'ai combien de consommer tant de basali 6 mois 7 mois 1 an ya te na respect na biso neti biso na famille na respect tokosala yango te tokosala yango te moto babalana te ezaka yaka tofanda tozwi totiki ye balele pa nani Koko Bilali ndaku te avandaka pa major ozomona te so famille mpe eza na respect bazwi bebembe na bango batie pa na bango Mama, if love is crazy, love is funny.
ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pona ko permettre biso kokota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo tokota ki profondeur pona bana autiste babikaki tokota ki mobino pona bato ya sans papier bazui ba papier tokota ki profondeur pona bata maladi babikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon ozana natala kango mingi na ba YouTube la guide de délivrance en tout cas tout 565 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kila ba doubler ma promesse na minute nga yo na télé en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga mo na ye en privé na vivre amour donc commentaire ya te boya na osana bokomona eza kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana na ye kokumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku nasengaki Nzambe apesanga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba ekosala bikamwa kaka moninga tozala na ye alobi ye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo pe ka mutozo remplacer ye Nzamba ozana o na yaki kosambela o na yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse Matundo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo ndebo moninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimba la moko ebe sibila mananga nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma a bondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute ndebo monanga bo masuba etanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Ozana ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Voilà, bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout et babango, avec Yves Ipan, tous de vous, la série continue toujours dans votre chaîne super promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman Tumba, Gabriel Bolembo, hein, Alamba, donc tous les awa, tous solamo belé par rapport à Makambo qui s'est passé et aussi na Oetalipé docteur Mogu, je pense que avec lui toujours continuer toujours à innover na Makambo belé comme vous le savez très bien, salon mon choix de beauté déjà disponible na Makambo nyonso, ils ont soutenu Penza profession congolaise plus ba maman parce que kunande kushimba kutika na yebiso na bien Gabi et puis oyo linga mingi ezala nini à craquer voilà en tout cas je crois bien bande koboza le bienvenu boya Penza il est qualifié sur le salon na biso kitoko hein et pas docteur Mogi je mon choix de beauté voilà merci beaucoup Mikabadji. Voilà, merci beaucoup na Maman Emily Zemamote, mais tous peuple l'embêter, le Maman Likelemba, Billy Vumka Fondation, tous sont là-bas. Super, Maman. Ah, c'est 4 mois déjà, oui. 4 mois. Et il y a donc mon vieux Thierry Capitaine depuis le Canada, monté Maman Gina Capitaine, merci. Na Poupon du Bonakata Canada, mon ami, merci.
na Christé le futur mon ami Bambo Tebele merci na bandeko surtout bobenga kinga pona ko présenter mes connaissances parce que na bongi sur azali bongo grande sœur na propre Denise Ipan Molipima donc voilà donc le cœur de grande sœur ben rien n'empêche pour que tout me capé ko sala musala to mesana nango donc yango tozaka na kati ya musala en tout cas merci na bandeko surtout ya Gabi boni santé na yo santé mes condoléances ah merci beaucoup ya Gabi donc c'est ainsi va la vie. Nous sommes des pèlerins, vraiment. Voilà, bonne musala, évolution. Non, mais ça les a bien, évolution paysanne bien. Non, c'est eux qui n'ont bien angolais ensemble, eux qui n'est qu'à malemba les ça va. Ah, ça c'est bien. Alors, le lot, tu as remarqué une chose, bah, mort et comment qu'il est d'une façon répétitive. Na univers na bino na moni papa Elbasa kufela tribiso adi muzuri et lelo neli ba comédie ba kufa mutu moko te ila na nda za ka 3-4 na yeba te ce point so dawe ki da mutu moko akufi bozela donc tu comprendras pourquoi voilà Elbas est-ce que vous avez occasion de tourner ensemble tenante nanu te me na yebele kana musika na yebele na ba filme tout namona ki peut-être ba réunion ba nini mais ko tourner na ino na zo occasion te ah OK alors Nelly Bokechu moi Sabilani est-ce que yebi ba azaki papa na biso ba komone bon babi azaki sakala kuku dendo akisa kale papa na biso likwanga nzala ya kala apa sakala la kutuna na yeba kete me kombo na yebi OK to ba poza te ko le singa yo moi sinanga yo kuku dendo ni o azaka ngabia na yo kango yo kona ba bomwa na kuku dendo me elongi pena ko maîtriser bika ba bomwa na kokate lelo atigibiso na kolela ya koko bilali o retenir ni penza ya mutu parce que malobeza ki mo ebele wana tukabwana ki ozongi kaka batikeli pava pamba kuna lisusu aisibiso maloba tikeli ba menacer te famille na ye mwasi ba menacer te ala mobali ya vie na ye eza liwa mtekaboli bango makamu mo belebele na babala na te ezaki na kaka kanga lopangu eza kwa le que sa famille qui non eza kwa fête anniversaire na ke sa famille qui non ngani nazalaka na mwana bino présentation ba kosungela ete babala na te babala na te neti akufi famille akozwa charge na ye biso mpe etaki bacomédien mpona kosunga ndeko na biso tozwi mpe mwa charge mokie ye bango mpe bazwi charge na bango parce que babala na bango te mais leleli wana bato bamona tika comédie bato bandima pena te bilaka alelaka kongo te alelaka na comédie alelaka na comédie mwa abini mpe alelaka na mabina alelaka na mabina alelaka lokwa bamongo alelaka azolela azobina alobi lisusu une chose mama ke ndenge aza wana aza na bamoyen te mbongo nyonso wande kozwa wande kokende kaka na maladi ya mwana ya mwasi plutôt en tout cas mpenza aza fauché nidi fin ezali po bakabwana wana bango déjà fiango azongani mpa na bango ndala atikalaka mais tobuka mosusu azongi nda aye kozonga na bapasi wana ali souci ezali mingi ya mwasi na ye amoni mwasi akomea kosouffrir ya bakazongisela ndako bazongisa bolingo na bango me abengi yango epave abi akufi abengi yango epave kasi ye moko so abengi yango epave bazongisaki nzoka nde epave epele biso azali na carte me mwasi naninga akufa te na carte oyo bapesaka wana bapesaka bamarie bapesaka marie mpenza ya libala bapesaka bamarie ya libala so azali na carte ya carte po eza carte mpona ye mpona mwasi oyo bali te bapesaka te bapesaka mpona mwasi ya marie mwasi mpenza ya mariage mobali mpe ya mariage na bana kolela na ye na balabala ake pene esika mama bandeki koteka bandolela azoyemba azobina kotala deja koko bilali na situation ekomeli ye nayebi te bozoloba nini bino baartiste eske ya une organisation bosali voilà maintenant sikoyo bosali ndenge nini mpona matanga ya koko parce que na miso bozolela neti ondire moto azali na double casquette parce que azali comédienne aussi azali
moi si il y a artiste comédien monene. Voilà. Azalaka comédien na tika na ye. OK. Donc tozuka moi nini to sali pe moi couple na biso. Moi quelques-uns. Po ba ko sepela ko ba sepela ko tia to bani na $10 ti likolo. Po ba sepela ko tia ba tie. Je crois jibe masamba mtasali yango. Toza na kati to soutenir ka Koko Bilal parce que Koko Bilal azana eloroté. Donc tous obligés à soutenir ye dans ce monde. Donc quoi déjà que ça dit que moi ça koufi pas naé. Famille naé soit charge naé, charge na bango. Koko Bilal pas soit charge naé, na charge à Koko Bilal biso to soutenir ye. Elle on a problème tin. Ba on peut pas soit charge parce que Koko Bilal a balaté. Zaka yaka to fanda. On se comprend yaka to fanda, ba boti pété eloko mo pété. Donc après on soit charge en 100%. Okay. Donc bango ba zu charge na bango Koko pas zu charge naé. La charge à Koko plutôt soutenir, c'est tout. Donc en l'instant matin ezali na Maringa et pas major. Pas major. Et je crois bien jour il y a veillé et ezala et pas major aussi na Bosobolo. Il a pas Bosobolo mais na vrai boule. Il faut que famille ba soit ebimi na bango. Oh, na ndenge ni ba soit. Ba soit ebimi na bango parce que moi na bango balatité. Oh, oui. Ya gabi. Oui. Moi, la banque a quitté. Moi, j'ai combien de consommé tant au début, 6 mois, 7 mois, 1 an. Ah, il y a na respect, na bisonnette, bis la famille, na respect. Toko ça la montée. Toko ça la montée, mutu ba balana te. Ezaka yaka to fanda, to si to tiki alba de lepa, ba lepa nana. Poko bien linda kunda koute. Avant d'avoir pas major. Ozo monter son famille peut na respect. Bazu bébé na bango, ba tie pa na bango. On se mona eza bongo jamais bino boyaka pa boyaka sous bembe pa et pas ko bla bala na yete bala na tin ba bota pété mais présentation déjà eza yaka to présentation ezali ka na ngana zo bima na mutu na bino esili parce famille eza déjà yo zo comprendre ngate présentation eza le côté ça c'est vrai présentation ko sila na lelo lobi kuna pe sila ngo mabala ko pipi 2 jours 3 jours esili. Yo na mona trois présentations qui paraîtrait l'autre. Oh, eza ngwe lokote, eza ke ngani nazo bima na intel po la eza te ke bo na boité. Ngani nazo bima na intel, c'est tout. Yo bi ko ko présentation zani, peut être ça li balate. Yo li balate. Yo nga lo ba présentation na bana famille na biso to banda ko lamba ko lia ba tonda mais pourquoi? Nde balubo basala ba mona te ezaka mwa de kasi na yo mwa moi enveloppe kaka si la présentation ya libala te bato bakoma eloko bimela ngo chance bato bakoma ko bimela ngo non eza yango te yo na osala ngo te po na nini na osala yango te ok et puis ba présentation nazala te ok nazala te. Mais bandeko beli babi artiste c'est comme si bozo penza ko tia shoti na makambo yo ya Bilali Matanga ndeko akufi. Moi c'est na mtakufi. Kasi yami ndeko akufi ya nini? Biso moi Bilali mtakufi te. Présence na bino Bilali mtakufi te. Mutu mususu nde bandeko balobi c'est mutu mususu ngomna artiste bazoya ebele wana. Bilali mtakufi te. Ya otala ete batu bazoya te. Moi batu ndamba oké na bango. Batu ndamba oké na bango. Il va côté de bakuna pe bakebeleti. Na Maringa. Mais bakuna pe zakebeleti. Na moyo. Bon moi bat bakemsala te. Oh so ba ni ba tona bosobolo ba mona batu. Na Maringa na bakuna ya makasi ya makasi. Ouais. Là tu me tout ça si ça na buto le bandi ko mona ba filet bino. Na buto na ba kuma ba ko banga. Ah ça c'est bien. Alors Boni Masolo ou peut-être solo là qui par rapport à Nembotaï aussi na des connexions Renate il faut qu'on a tout nos questions. Je passe. Oui c'est vraiment. Je passe. Je passe. Et je passe. La famille, oui je passe. Oui. Je passe. Il y a pas de soucis sur ma go. C'est bon conseil na solo na bango déjà essayer là qui déjà. Mais bazo na koki ko te basi batika na bango. Ah batiki hein. Na ko ya ko vandela makomo na bango te non je passe. Ah ça c'est bien. Alors na lelo ndenge to moni ba plus batu ba koloba mingi pe na kombo ya Sila Bisalou par rapport ya ba film oyo c'est passé plus na Europe. Et ça bino ndenge ni parce que ba film ngo to moni
bato bakomotya mpe mwa ka mwa appui mosusu mpe bakoboya na bango quand même koya kotelemela makambo yango no bakozala pena te me nayebi ntina ngambo na kotelemela makambo e bamisusu bakoloba kaka ke bakoya na bango mpenza te me na baoyo baza nani koappuye idée wana na yo mpe oza parmi bato baza koappuye pour que film ezala mpenza maintenu na Europe ni esila osala film ezala nango bo banani baoboya nani asabo ya mbongo na asabo ya visibilité ntango oza artiste oboya oza na visibilité ntango oza artiste oboya mbongo te ozo comprendre po ntango oza nde ezalaka kala te eza so nde ezalaka kala te ya mutapoto soki ndenge nini te tokoma soka bapresque ya ndenge moko yo ozwaka na kisasa mutapoto mpe azwaka na poto o comprendre ekoma nango bongo osenga mpe mutapoto bekabelanga mpe 20 euro mwasi ayebi so mpasa nango te mais osenga muta kisasa 20 euro apesi yo makambo ekoma nango compliqué donc mutu oyo aza artiste akosala kaka mosala so omoni asali te seke babengi ye te c'est simple yo ozomoni bato mpe bazodoka kodokana eza kanda te non bato mosusu bakona na ndenge ya rankine mosusu mpe balobi na bango wana alobi rankine wana ça sert à rien ça sert à rien film ezali eza mutu laka asali casting na ye azocalcule déjà mutu boye namona ke boye mutu boye namona ke boye sikoyo esanga mutu akotondisa bato nyonso po asala ndenge neti film yango eza neti na ndenge ya jésus film ya jésus nde bokotya bato ebele mpo bazali na posa bato ebele siko neti film ndenge etambolaka ekozala miso osali casting na yo ya 15 personnes osali casting na yo yosenga 12 personnes sikoyo faut kotya 25 personnes mpo kaka mundu soto azala satisfait non okotya 12 personnes na film oyo okuna esengi 15 otie 15 okuna esengi 20 otie 20 ozo comprendre eza ça dépend ya film ndenge esengi et puis film ekoma nyonso bato baza ebele na batableau bato bafinifini bino eza so kitoko te so babenge te na toka liboso kozala desi te zela bafilme ezali 27 atikali kuna te 27 atikali kuna bafilme ebando kontinue kosalama kuna so esengisi makuna eyati awa esalami ozo comprendre c'est pas grave te tozomona sens ke na ndenge ya mwa rankine ekoti pogo ebele mpe bayi bakoya te parce que déjà nalobi babengi bango likambo eza ya motuna ti nga atuni yo ti natuni soki bayebisaki bongo oya ndeni yango nalobi te pourquoi yo kaka so moi batembo yo tenso batelefone babengi yobi kaka te nakoya te c'est tout ozo comprendre eza bongo so babengi yo lobaka ke non nakoya te esili ngapi navandi naboya bafilme te nde navandi ya navandi ngakuwa profena na lambalamba nakoma kolemba makasi nakosala filme yanga moko na jouer comme des tableaux na jouer nange ebele te noka mpe komisa actrice principale te mais na tie place nanga na tie ange asala yango Aïcha asala yango nafuti ye près likolo po ezalaki na batableau yango eza ye Theresia Omari na Alain nafuti bango bapris ya likolo po bango bazala bana principal ozomona nga moko naboyi komifuta près ya likolo te nafai nanga na te nanga kote ya na diembe nanga kote ya semeki mpona kokana nanga susu batableau ebele ti so na mutu abengi ngai sinese combien de tableau nga na tourne bien akosi kona 10 tableau so memanga na ba 15 20 na oya te nga aza dia Gabriel naye mpo mutu asalanga te nga na ye obaki biso mpo biso topesaka obaki nga na ekuluzu wana na lie na nga libala na nga na simi neti to akepa Jérémie atianga bacharge te atianga bacharge te ayebi te nazwi ka wana nakei nakei nanga eza problème te eza boto tozwa nde mbongo malonga eza kaka badili bapesaka biso tozoka ozwi kaka osepeli kaka bo eske bambongo pa nde bazalaki nde bafutaka bato pe na niveau so toza nango bambongo yango wana eloko te tozwa yango kaka mpo eza mosala topona lokwa gouvernement na biso mpe ekipaka nango biso te biso tonyokomaka na biso kaka baeffort personnel tonimaka ozwi yango okotisika mwa loso nao na semulti esili eza grave te. Mais ce film, c'est pour quand déjà, on a Bolembo cinéma. Quand même, c'est un montage. GB cinéma. C'est un montage. On est na Bolembo officiel, penza. Ah, on continue Bolembo. GB qu'on a trouvé mais Elubu. Elubu. Ah, au Saliboy. Na Salé Boy. Mais pourquoi? Mais pourtant le cola déjà ça na lire. Et Kende Boy. To me bien au bongo, Boy Kende bongo.
nini lubu na biso ezonga boye ozo comprendre et ça ma bon soit ka ba 6 commenter na otourner tout film mosusu na osala ta na otourner ta 3 na landisi yango après quand nazo tia na TV eza na ba retard te ke okuna na ba 5 commenter te okuna na esa ki boye te est-ce que na ozele ka sa ko monter asa ko kanisa après aller to bandi mosusu bandeko bayambi yo na univers yango na kimenyo est-ce que bayambi yo pena na bolingo na ba film ndezo benga bango oui bazo na facilité ah bon aussi bazo na facilité na bengo ba na bango wale ata mutaboite bayebi ke gabe soka zo tourner ozo cacher na ya moi bien o lia bien ozano pe bien aussi ndio ke na yo ata mutatie IOT oponi pe longité te na poni te ka bato na moni ke bazana profil na ngana bengi bon mais est-ce que sauf que bakata mutazaya ki moi engagé pas ya Fifi on parle bato aussi bandima ki déjà jour wana pour baza pe na ba tournage donc moi na sala autrement exact na remplacer na tendresse pour comprendre comment tourner ne peut ya tourner ya ça avant comme ani na za actrice ya na ba comment tourner sous soi azongeli naye musani ngwana OK mais sikoyo oyebi que Thérèse a saturé YouTube est saturé dans les films, YouTube est saturé. On a pas de sur le film au comme ramasser des ballons. C'est une sauf au tourner film était au comme ramasser des ballons. Oh. OK, on a dans ça pour moi on a ba idéologie na mususu. Avant que heureusement que tu vas ramasser des ballons et bima, on a déjà dans tourner. Ah, et ça signifie nini là ça? Oh, kasi yo zo kozo beta te motemika otemika libando ramasser ballon. O ramasser au bout que là on va jouer na kati on se comprend donc là doit idéologie na dans ça que banda kala on na fungula ki GB cinéma na fungula ki po na cha ba film kuna vous comprenez donc résumé ça qui déjà avant mais comment film zangi te bolembu kaka yo boko théâtre la ko na ka ba lubu donc je préférer lubu parce que la faille na ngesika moko mais question na Zabouya Gabi est-ce que Thérèse a saturé? Ils ont pu oyo bazo mener terrain ngo bazo ba bité balokula pina bateau yo ba pilier lelo na YouTube na musalo yo ngo memela biso lelo est-ce que obongami bien osimi makambango te eza musana nga na obonga malanga bien te ya musana nga na ye kusala musala oyo ngai na mesana na ye na idée wana ya kusala musana ngai oyo ngai pana salaka na ye na musala na ye na idée te ke na kuti banani na terrain et bongo basala soki ndenge nini bien sûr na sala soki ndenge te na ye na musana nga onga na salaka na ye kusala ba film nanga soki nzamba ko permettre bat batala batali soki nzamba ko permettre bat batala te ezaka mokano na ye vous comprenez donc nga na zoya na ngai pila kosala ko kangasi na mutu te na ye na nga malembe nga na salaka makamanga mal viens avec le téléphone aux hommes donc nazo sala musala nga te pona na prouver mutu te pona ko sala concurrence na Sila na sala concurrence na Bellevue na sala na Cardozo to na Semek na biso Mimi to na te to na Jérémy te na ye kaka comme actrice na na ko sala musala nga kini malé souci na nga na fin du mois na zanga kiloko te parce que nga saka femme forte na ka femme forte na zaka pel fière OK na ko ya pe na dendisi moto awa so poser la question yo so sala boy pas na sali yango na zaka bongo on se comprend donc na linga na ngate ke bona bete na zoya na ngate ko sala musala na kana ko sala musala on se comprend c'est ça na osaka musala na zo lamba na osape musala ngapa ya musala nga base oyo ngapa na zo memela penza eza ko lamba mais musala biso ya théâtre to pe otika ngote po eza taka ko ba docteur Mogijoti base na eza ki salon akena musala mususu mais salon ezo benge kaka po yango nde eza ki base sur ba stratégie ni yo donc c'est ça stratégie ni yo ba stratégie ni yo nango parce que likamanga salaka chalo kolo ye pa chalo kolo o zo mungala fo funga mamisu tango ye fo ya ploye mo bimba yo mo pena gado ye na ye te
nayaki na espoir mokongo te mokongo poani yoza mongala te nga kapolele naza mokongo poani nga azalaka bongo te nga naza te ke moto alobi likambo bo bino kozwa yango kia fingi se moto alobi neti vérité bino bomwemi yango afingi nafingi neti nani so nabi ke ive ozalaki mwasi na yo ezalaki soko oboyaki batanga kuna okende olingi poani nga so otundi nga ozalaki mwasi aboye avec plaisir nakondima mbala moko ata 2 secondes esama te ozo comprendre nakondima mama moko wi ponga nasalaki yango lokwa nasalaki yango baza komona biso donc elingi oloba ke nawanga na mpona nini ozo comprendre nawanga na te est ce que soko otundi nga bongo soko ofingi nga non boto mpe boloba komba mobala ya moninga mpo wani seke bofingaka mpe ye c'est quoi ça comme histoire nazo comprendre makambo te sikoyo ozokopoze ngo banga nini yo il faut ozobatama nabatama film eza mosala nga nasala oyebi combien d'années nga asala mosala oyo na bandi nao na ba tv toyematala na mibala poto te biso toyematala na mibala poto te biso bandi na ba tv na bantene a ozo comprendre tobandi na bantene a epa mangwau ndengi wani bamisusu bazalaki epa bamao baza pa ngadiadia basila baza pe lombe bavisa bazalaki pa nani epa sans souci donc ezalaki kutu bagroupe mingi te toyebani tozorenyane combien de fois nga na renye na kisasa po mpe na renye na poto na baleba cde na renyaka ti lelo na renyaka ti lelo bon yaya obosani kana eloko nasalaka wana kaka elubu ate ete elubu wana kaka na orenye nango kaka yo kombo nanga eza kaka kombo ekufa te eluki abe baproblème yango mo natikaki donc natikaki na bi oyo mpe namoni lokola elingi nakufa ozo comprendre eyaka mabe bato bayinanga na bapropre bato nanga moko bayinaki mpe nga bakobokotelanga bafiki bakomi kotonganga mpe na bato nazoyoka mpe kenga ta mutu na alobi be ta mutu na alobi po eza monde moko somo olobi bato mosusu bayoki bango mpe batie liloba me na nsima babie babeti masolo oyo eza monde moko elingi ke likambo fo motu ayeba ke balobaki no boye me nalaki na ma maîtrise na osekaseka nanga kaka nazalaki na ma maîtrise na nasekaka nanga kaka ozo comprendre donc ngai naza na kaka ata filme te soki nalobi na renie nakorenie kaka eza ka nga mo naloba bato bakomi mpe kolobela ngai wana avai nanga tozaka nayo toamelanga mwa msusu bwafort nanga moko liboke nanga mpona victoire nazoseka ozoka naoseka nanga makambo bato bazoloba nga na moto akolobela makambo estce nga mpona moto oye na tv po oyeli mpe nga bato bayelanga baa mayele te nga azalanga kuna te pourquoi ti nasali likambo nanga nayebi ke ekoya boye siko naoza choqué pourquoi ozomona siko esika na batami nga nayebi ke ti naosala likambo nanga boye ekoya boye donc oyo ekoya wana nga kaka koseka na koseka naotala balive nazoseka baototindela makambo mosusu wana naseki nanga nalembi nakoyina mpe yo te nakozala mpe na problème na yo mpe te ngaka bongo ti nga te naopesa mbote te me naoyino te kopia mbote nakoyina eza des choses différentes ocomprendre nga ayinaka motu te mais peut-être mosusu nabi mpona biso naopesa bosimisinga tushi nga mpe na fai nanga na kwe nanga tobetani bakara c'est tout ana filme na ngai naza le karma existe nazoya bafilme moko éducatif comprendre bomona mpenaki no bafilme oyo eza koédike boye kosala boye ke motu kosala boye te po ekokoma boye po ekobima boye po kozonga boye ozo comprendre première filme deuxième mpe ezoyaka ya ndenge wana non nalobi te deuxième filme mpe ezoyaka ya ndenge wana ozo comprendre donc nazo koenchaîner nazosala nano ekoma ata 3-4 mpona bandi première so ekomi ata 3-4 mbala ngo nakangi ali na bandi kolancer olia kozolancer wana olancer lelo olancer lobi po ezala te ke mikolo eti te nalingi fili te ntango naolancer wana olancer wana mosusu ezosala tomema ngo bongo te nakompona na retard te naza okipende te
naza komalanga mso mutu bobenga be yagabi komelanga film ko ozo comprendre na komi na tipe na dirige pe ba jouer na bango mais pas pour nga moko mwana occupé na ngati ozo comprendre eza nango trop tard te ya nango trop tard te ba miso be babandi ba filmette ata to yo kango te mais babandi déjà eza nango trop tard te eza nango adogo yo na otala film ne film ki ba film kitoko nazo tala na oya yo critique ya yo moko bien na ya yo moko be surtout les trois oh écriture nanga moko yo quand tu critique ezani faut moko simba biko koma maloba kasi yango wana ti ali ya to koma ali afandi wana idée yango yeba bakisi tala banda boy parce que ba misusu basalaka babandaka na ndenge ya film ya kala obandi penda donc na ndenge nini ke ebandaki boye esukaki bete nga mema film katikati na mema katikati mala moko nga adaka show nga akendaka show directement papa et puis boyo lakisa bino koma ekomaki ndenge wana moi je suis comme ça nga bamemelanga te ke non ngai moko na kopena koyebisa ke nokoma tableau boy banda boy c'est peut-être komi place moko bomaka te te mère koto nalingi ezala boy nga mpe nalingi ezala be tokompa botiaka si ya yo ozokompa po moto akomaka ye moko te il faut moto mpe azala wana ayebisa opena te mère koto namoni ekende boye esala boye so mpe eza bien ozwi ngaka bongo so eza bien nazwi so eza bien te nazwa te bato nyonso oyo omonaka wana nde omona wana bato basimbela bango biki tobenga bango bascript ocomprendre asimbi biki azokoma mais yo nde ozopesa ye maide wana nyonso tokoma boye yango wana classement wana nyonso to wana nga aza kokoma nga moko te nini gaba atondaka te nakoma nga moko na bandi 5 na 6 te nga azaki le avant na badobela banini batension banini naza 0 heure na simbi biki 6-5 ekita boye ezokita yango moko nakomi 5 heure na 6 botya filme ana tuna nana takaza la patrona ayebiso bafilme ya gabriel nde ezokende bamillion et puis montant azala kofutanga eyebayikanga ayesanga koyesa motu te écriture na ngamo na simbi bik na ti tongo na silisi oso comprendre yo nalobi te avant batension bande osala nazalaki bongo mais sikoyo nakomi nanga na préféré nanga nazwa nanga ali aza na ye wana nga azopesi na oloba na ye ye azokoma na oloba na ye ye azokoma nga nasalaka mingi inspiration yakanga mingi na butu oso comprendre mais lokola ye azala na mwasi na ye na moyen sorte mais te soit na tongo to bani kokoma na biso papa to jour journée bato ko sompe na journée moko to sisi ko ça c'est bien alors ya gabi oui c'est biso quelque part tango manda ko sala tumba ko shokaka bandeko pe bandeko msupi bakoma ko pesa mama rapport ata ba sepela te oui là na sengaka bango pardon nesi bango mutu nyonso na shokaka limbisa bakoma pe kosola na biso parce que bongisa na bango pour que le bi ba na film ezaka mpona filme te eza bondeko kobongisa ya bondeko ocomprendre ya fona filme te po basenga na filme te eza bondeko bozala bien na bandeko na yo c'est tout ata tona olia pa na oto po ya olia pa na nga te mais tozala bien tokutani ndenge nini esili mpo na ngai ça va voilà merci beaucoup ya gabi tokotamena likambo etali docteur Mopijo tomoni plus salon mon choix de beauté ezongeli biso ezongi avec force kaka na biaso na biso ya sosa bosobolo n'habité coiffure basaki le jour wana sentiment nous ayi na est-ce que ça bato babengaki lisusu comme d'habitude bazolula ngo na yesu donc pele suki no kitoko donc kaka suki nango nakendaki nango batouche kutunga te bazwi kaka bamodifie kaka osoma kutu ebebi te fona zonga kuna bakatanga kuna basalanga te basalaka nga ozo comprendre donc
ndenge esalemaka mokona na nini wana nde nazoki mwa video moke na tiango na stati mais il faut mona ate émission atani na bongaki ye eki na problème onde tona mikili onde tona kisasa te kitoko mpe betisi oyo bavie ye te kamara na afisa bokungu abinanga ya gabi mpo nini ozwaki otie mpe mpa na yo te gabi ngai pichu te pichu nde azonyokola nga azobela abi te fosoka mpo tie mpa na yo epa ifi tokóma na 30 000 mokolo moko deya tokende na 30 000 ngabi eza émission ebetami donc so eza botali mpa ifi ozaka lokola botali mpa na nga ate mpa na yo eza problème te mais docteur nde alingi ezala kote nyonso. Ça c'est bien. Alors maintenant, quand on a déjà déplacement pour le bon marché, pour y a à sauce en Ngeringue. Na Kasavubu. Na Kasavubu plutôt, j'allais dire Kasavubu. Et ça ligne parce que là, comme ça, on a un peu plus bon marché, nous sommes dans une ville, mais on est Kasavubu. Ils ont un esprit ni bon, mais non Kasavubu. Et moi les Kasavubu, ils ont esika obatu nyonso. Musoko ya uta bungu auti bungu ya koti auti nini selemba wa koti Kasavubu matonge kauka donc moni baye ba koti alikuwa centre comprendre sikoyo na bon marché pesa ki na ngo bien ma promesse kaka ya banzela banzela eza ko nyokola bato mona mpusu to tambo na to ke ti babu o bo manzele zate pozo tourner bo baluka bo mape pozo nga mape pozo be banzela ezate kabinda pasi nini kabamba pasi nini pasi donc njele ezate njela ndolo kuna kutunde koma ki base mutuka nyoso keba bana mutuka nyoso na njela ya ndolo oso comprendre donc njele ezaki sauté ce que ba ya ba otuna gabi to le kanjela nini banzela oso comprendre yo essaie de donc tout sur place mususu en tout cas tokende kwa koto njele baby ba obongisa ngo pété faut kaka place mususu kini po mutu ayeka moko wu aye akonsidé asosa c'est mutu ayeka moko na voiture na yo wu au parquet espace pe munene libanda ozo comprendre yango wana donc so mutu alinga aya na choix de beauté aye ekozali na salon na bizali na po ya bosobolo na sosa na boso avenue bosobolo na point ya sosa wana omona kaka imede chez mère anto ezawana otunika na luka nini salon de choix de beauté ba komi déjà wana ekozala wana omona ngo déjà yaka ba coupe kitoko leti ba moyi makasio basala wa craquer tout soko uti photo bomba mbongo na yo yaka ba ko sala coupe basala kanga na epasse na salon du journal mon choix de beauté ba ko sala ba coupe kitoko pe na primo quoi bien oh yaya na poto kanya na Chessil boy 45 €. S'il y a 45 €. Tiens. Manzaka 45 €. Par contre, pour la mission qui ça au tient on a 15 €. Au tient nini Manzaka. C'est quoi fille? On se comprend. Au mekate kuna ko kanga suki ya maboko ka ilala boye o to tchaka plante to tchaka nini likolo. Pereki likolo 15 €. 15 €. Oh. 15 €. Le bako za babiso yo le quoi d'ailleurs masuki ngamu na zosuki na kanga ngozonga sima. OK. Okte pereki likolo leso likambo za na poto cher. Yo manga na kide poto na kusama Manzaka na kisasa. Na yeko cha sili na kisasa. Obobia okule. Na yeko cha awa na lobby na ngona che Manzaka, lobby na ngona che sili. Oh. Kosekate papa. Mufuku pele zala na yeko sala wawa bakukipenga ite pona koma pe na butu. OK. Biso tapo kendo na Air France na koma 13 RT. Na kokoma na butu. Na koma na butu ba 19 h. Na komi na koti na mutuka na seni nye. Na ye na lali tongo. Na kei. Obwe déjà mutuo. Bae basalinga obonga moko. Obonga imoko batebe ba osala muti. Aye pa kisasa awaye ko sa Manzaka kisasa na mula ko pa major kuna na fala pa major ponga sona na vanda na pa major ndambo moi prière na paleti allez na yeko ya 3 jours ceci na yeko ya OK vous comprendre donc on a pas battu ta protocole aye pa batie basile na kisasa batie Manzaka na ngabi oh to ande bele boy awana shida salon lelo siko salon fungwa mi donc na kokeka kuna banyatinga penza
Ozo comprendre. Baya pende bele na donc baya bébé na mon choix de beauté a craqué Zali nete so za ba vidéo na ngawana ba film na bande a craqué auto saki na kushimba kutika. Ozo comprendre auto saki Teresa kushimba kutika. Ozo comprendre. Donc ezaki vraiment kitoko ba sepela ki nango ya kosakana te. Baya bazonga na salon na biso sezongi. Mais la monde ba coiffure ngombi eza pena ba pese billet. Kasi foye bat. Benze bele ba loko ba coiffure wa. Foye bangoti. Mon choix de beauté. Foye ba yango, so ye bien moto kokandeni. Foye bangoti. On se montre. Peut-être mon combien de carrière dans salon de coiffure là. Ba 22 ans. 26 ans. 26 ans. Oui, je compare na mutafia ça à coupe. Papa. Vous comparez ndeni. Si nazabe kusuku nanga baki bongisa. Ba bongisa. Faut pas bongisa go. Mina au sola bandeko bota biso. Parce que ça va jeune fille belé lelo, comment banga ba salon va pour na comme surtout so il y a docteur mon biso. De na photo. Bota la biso maman, bandeko bota la biso. Ngo sona banga parce que monsieur ba ko le bébé ça maboko na bango na ba pédicure na kati ba wenze na kati ba wenze yebisa ngai ake basali bazo sala nyoto ba salo musala ngope ure katani nango akola pe ndoki parce que mutu ba pesa na mutu so mutu ko zo monde ozo boye ba pasteur ba sima na mutu mais ozo kenda pa bana gambela ba simi na mutu ba zo tsa ba biloko so nini yango mon choix de beauté za nango wana na prix moko raisonnable prix moko raisonnable eza cherté et l'autre parce que docteur Mobijo déjà aidaka bato ozo comprendre docteur Mobijo déjà asungaka bato asala ba orphelinat ba orphelin bazali ba fumeur bazali o alaksaka musala orphelin ba centre de formation coupe et couture nyonso massage pédicure manicure donc nyonso tout docteur Mobijo aza nango oyo ezala efandi biso ezala yo na nini na lemba na rue Lubefu na avenue Lubefu ozo comprendre kuna nyonso ezali esika masolo ebanda ozo comprendre. Donc docteur Mobijo aza mutu aidaka aza mutu teke o asala mutu mabe to aza mutu teke o faut tia eloko cher asala boete te asali kama kampo na peuple kaka congolais musala kaisa eza kaka base moko boy oyo esika o ya utela mais eza vraiment na classe voilà et surtout bandeko na esiki bino que plus bozo qui n'arrive pas bana wana na bakambela bozo na peut-être ba fille so yebi no pas docteur Mobijo bana baka ba monta mo mais so kuna mabeza li bandeko na mususu basala pena balandela propriété pena ba tuage na bangote bandeko mususu ba bela ba maladie o ezo bomba bandeko belé au monde maladie mo boye so sida yo ba so jango pa mo pa to so pa mwasi njoko na batonga banitonga wana batonga wana banini wana vigilant alors biso ezaka déjà na ba produit belo etraitement déjà déjà ba production déjà yo mon monde penza obi c'est vraiment mikili voilà ya gabi donc je crois numéro affiché wana obengi numéro de docteur Mobijo soit obengi numéro affiché pe wana mo ba komi salon Mobijo obengi wana beaucoup sur la penza na ba obaza comme ba responsable ya salon pour que vous meka posolola ba meka bongisa yo comme d'habitude ni ya gabia bonga ni bandeko Teresa piba bonga et ça va vraiment être makasi alors na o etali le posolola éviter amoni le posolola toujours chic bien que ba le soleil lui fait ressentir la vie ça avec une doki au matin à 34 32 degrés toujours chic. Il y a la chose secrète. Où est-ce qu'ils aient un abîmé? Ma moustache, ma favori, ma nini. Donc secret na ngai ngoyo moni on a utaki pe kozwango OK kozwango bio MG exact na mafuta mbila base mafuta mbila ah bon on comprendre yango bio MG botala moi mikatala pena
bio MG omoni eza pa ba trade batia na mafuta mbila nga na ngola tango te na ngai komi kosala kwa ko bana ko beba tantili mona ngola te kitoko na senga mama te na oza kitoko boye ndenge nini awa na ngola bana ba mayo yo na ba nini ezo bebisa watu tenga na za te kitoko metani ezo bebisa nga te esenga na gabi mafuta na onyo so to oyo opakolaka kobosa na mafuta mbila te sala ka mafuta mbila osali mafuta mbila yo moko aposa nini otie na kati ya mafuta oningisi abi ngavi na ngamo na tsela ka mafuta mbila ngamo na sali na tie na ningisi ene ko mona opepa docteur Mugijo ke bio MG eza na mafuta mbila donc asa suna oke potentiel nga pe munene pinza nazo ka penda ya munene nena za nga boina ozo nga ya mike suna 6 lokwa na za nga chaque semaine suna 6 na zo mususu na docteur na to kozwa ngo na zo mususu na opakola mususu na esiliti na zo ja oyo donc na zo pakola nga savon na biso zui ozui savon to zo kozui savon tie na maboko otie na maboko otie ko sa fulfule belete te e poto na misu te faut ko éviter savon ne poto na misu opakola ngo na maboko otie mo mai de to sala kaboui otiango c'est le quoi masque c'est pour moni posa problème awa ti koto onyo so ko tanga pa na opakola ngo ti koto so to pakoli koto ça problème au fandi 5 minutes pour za no à l'aise pour e koto na misu ndete opakoli ka pembe boye e koto na misu te ezala moi nini fulu moi kilo pour éviter koto na misu ofani na pendant 5 minutes 5 minutes koto na douche so poli na maboko misu pe ko pardonner nzoto mobimba opakoli na yo otio na yo liputa ofani na yo ti 5 minutes koto na douche ok kozwa linyuka na yo olabisi na ndisi yo fotango bien allez osokoli na yo ezosala bien makasi mobiki bato bandimaka te docteur Mugijo ndi moto asalaki nga gaja ezala me tokoremarke penaki na kati ya ndako na yo sans pourtant to préparer kozwi mpenza eloko abimi nango yango nde yango lipa na pakolaka mpenza so nalala na vu yango na kamoli na nzoto mafuta wana ya mbila ekoti nga bien nasala nini nalali nanga savon nanga kana pako surtout na mwete moto esali naokota na moto mina inayinda ozwika savon na wana so naswika 3 fois esili na ozika pete po mafuta mbila eza oso comprendre en tout cas Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. badutete baya pa docteur Mugijo okubika bo pa mama papa na ngata badute pa na ngai bongo esobekasi yo bongo Rio de Janeiro na bakufi na bango te bazana bana ba moyi tala Rio ndenga zalaki tala ngala banga ka Rio tala ndenga zalaki
mais tandenga komi ozomona nazomena omema pe alima mpuya parce que na bacommentaire bakomeli ngai yo gabe oza motema mabe otiki alima mpuya na esa déjà docteur docteur tani bakomeli nga na tani bakomeli nga oza motema mabe otiki alima mpuya lokwa naza na basavo ebele awa so tokutani na elobi na opie na savon en attendant docteur asisa makambo azosala po aza mosala moko azosala so asisi abengisa ye apesi ye baproduit asa nano 5 minutes wana tongo pokwa ozo comprendre après akoti mbala moko na cure sikoleka kobonga ekoma susu yete donc mokili ezaka compliqué c'est ça éviter tokinda directement na bandeko batala biso mina basala ndenge nini po bazoba produit ya docteur Mogijo que ce soit oyo baza na poto même na Kinshasa awa basala ndenge nini est-ce que faut pas mettre un numéro ya docteur Mogijo oui place to pe mutu musa kozala à distance azi pe produit na ye akozwa produit na ye na DHL c'est pas un ndeko na ye ati docteur Mogijo ati ni docteur ngani ndeko na ye et pas ya docteur Mogijo mais ye moko déjà mitinde la vidéo pour ya sukole longi ni poudre ou soit photo ni poudre okangi ba côté oyo otie boye ce ko isa côté otie okangi pe su côté okangi côté yo po docteur Mogijo amona ngo bien ko pakola poudre te sukole longi na yo kandengo sukoli wana opangusi okangi photo ou soit osali vidéo alende docteur Mogijo akotala akoyeba ke eloko ezosenga produit boye ce pe ndeko no azali aye asombi abatindelo na agence ce po linge docteur Mogijo boka tindela yo atinda yango na DHL ekomela yo ya on a problème te la différente adresse vous allez na avenue Victoire na commune na Kalamu na Matonge numéro 6 so comme na commune na Victoire obwaka misu na ngambo place bazora ba taxi à point chaud au moins docteur Mogijo bakoma pena grand caractère ezawana so ke ina lemba na relu befu na lemba foire ke na relu befu koteka ba kote babenga kikole wana okotika na mwanjela moko ezalaka wana okoti na avenue Lubefu otunika pa docteur Mogijo wana penda kuto sika na ye arepeka Lubefu wana penda source ba 26 ans wana oso comprendre okoti oke wana otuni bola so pa docteur Mogijo ou soit oke na bandal na re bakayao na la première la police ambata au moins la ba commis à grand caractère c'est docteur Mogijo toza pe wana ozomona yolo toza na hôpital na biso munene kuna na Kimwenza na terrain ekanka okatisi prince Kimwenza wana station moko ezalo bloki kamisu likolo omona ba commis docteur Mogijo okoti malade nyonso za nango ba retraité yo malade nyonso prostate nini boy okeka kuna opération sans cicatrice nde basala yango kuna atape mudayo luka ba produit ya ba produit mukamate kuna pe zali okuta pe docteur aza kuna osali pe consultation non normal ali osombi pe kisi non normal kasi akabola kati oni yo lobi te vraiment en tout cas je crois bien que les questions va nous tenir assez pas ça la nini donc ça va jour oyo watu watondaka a dispatcha kuna ndeko lundi je crois bien à la Matongé et puis mardi accueilli Bandal mercredi donc à Yelemba et puis jeudi à Zana Yolo alors par jour tu qualifies à ça après consultation spéciale donc donc c'est pas nda kuna yo on va possibilité na foutu transport a oya yimoko aller à consulter et surtout bato à poids bato kilo ba minene ya mboka obengisa kendaka na ndako même à distance à traiter au pays toyete tunika ba photo ndia gabe avec une vidéo en tout cas n'hésitez même pas à nous afficher pour bengi docteur Mogijo numéro pour les afficher wana pour rejoindre moko pour que vous meka kosolanaye et puis après ça bien une orientation par rapport plutôt il y a le consolation alors ya Gabi tout le monde sur notre question ndeko to bengaka mamu na international ok na ndeki na yo davina mama bezali mais il faut continuer boy bien que makambango et comment na ngo sila mais mamu azo pesa toujours moto na éviter obimisa tina biloko ya famille ya mutu boy pona internet ekenda bongo wana eza internet yaya ngape nde bazata bakundo papa so mama biso so na lukai makambo bakundo libango tikona sana osande internet ekenda bongo na tata akobima
babokilo bakobima mobali ya komata miniature oyoka aborde balobaka te na moto akufa kosekwa basekwisake bafinge bazongisi ye na libulu soka koyeba kaka ndenge aza boye ngasiko na sani nayebi ke internet etambolaka bongo mpona olela na nani na olela te internet etambolaka bongo lere oye koya yebake retour mpe ekozala nga nazwaka baretour na nga na sani yango wana internet yango wana atoboyi fana na yo atoboyi ekosila te yango wana soki olingi na yo te kangano kaka monoko internet mpe eza buzu bokokanga monoko me elandi yo internet nani mamo international epa nani epa nani tebite soki tolo banani me basérie po akoma obluka mpena bato bayebani batindelaka bango mbongo barecherche en tout cas tina niveau wana nyonso bien na elokute na ya malamu internet efingamaka kaka net na donc atalaki jour wana oki filme okazoloba keno yo Sara yo obima olala na nene nene tika kozala lesbienne te nene tika kozala lele te esalama pe te ozo comprendre mais abambeli ye kaka eza internet yo koteli te te nayebi ke eza nango bongo te bato bayebi ye ke eza bongo te eza mpe bongo te donc eza kaka mutu abi akosa makambo surtout mwana mwasi yango akoselaka nde kaka bato makambo alobi kaka te ndenge eza boye nakoselaka likambo natya nene mpo nini mpona nakanda na ye mpo nini akretiaki nga mbe asalaki boye akoseli oyo makambo youtube ekendaka bongo bakosela mpe bato makambo likambo mpe ya solo te bakoseli yo ozomona nga babambeli ngai awa oyo naswanaka na mbanda ngo nayeba te mbanda ngo nalinga naswana ngai asi naswana na mbanda ngai ngai na naswana te naswana ya mobali ngai nayebi ata mokolo yango te mpo nga naswana na mbanda mbanda ngo autaka poto nayebi ata motu na makolo te nga nazala nakola esprit nango nakola nango eza mpasi mobali ayelanga mbanda alakisanga mbanda yeyo donc ezalaki mpasi nakoli na esprit ya kosakana te donc nakoli na ndenge moko boyeke nazozala na mutu afa respecte nga donc fa respecte nga soko mobali azwaka ne kambana maosala makambo nde mosika olakisanga te donc nakoli na esprit boyeso na ye nakuti mbanda na déclasse ye nga na koti nga nazala bongo nayebi eloko nde esalama na nzoto nanga te nazala bongo te kolo mobali akolia libala te ya biso na biso kaka ya bitelengano na mobala moto ata yo moko nono ozokompa ya biso aso babitelengano sans adresse nga na kopusa mpena naye na fandi nazwi esika nga nakoli bongo bato bayebi eza bongo te eza kimongala te kimongala matonge te eza nazali bongo ozo comprendre naswa na mbana ona likambo nde tosekisa naseki nga moko naseki na lembi donc abambeli ndenga kaka naswa na ngata mbana moko te nanu te nanga naswa na mbanda te naswa na mbanda te naswa na mbanda te ata mokolo moko te moto esila mpona kopesa mamu ye moko conseil te napesa bato nyonso bango nyonso mibale so mamu azoya seke likambo ezali yango mamu azoya yango nalobi te sikoyo so mamu so ye mamu pa ye ndenge mabe yo mpe yaka na ndenge mabe kasi luka mpe mama ya mamu luka mpe tata ya mamu luka mpe famille ya mamu kasi boswani bongo te bato wana nsima likoko te neti nsima neti ya ndenge yaya ntango moto ayegi ye moko aye koloba moto azalaki na nsima na ye yali kaka émission esalami moto aye koloba te ntango moto aye koloba alobi ba liboso esi alobi so deuxième fois
bamamu batomboki bamamu balobela basila te kasi ntango baye koloba mutu na bango bango mpe batomboki te bakoluka bapref bake koluka bamatoi bake koluka banani bake kobimisa na date de naissance bake kobimisa na foto moto azalaki bebe nga nazobanga likambo nabangi mamu nakosalaki na mamu te mamu nabangi ye apa kobimisa yanga papa na biso yaya papa eza kuva akokende kobimisa mais façon ce que pas de ça la bon moment que ne go pas go ça fait pas de cherche mususu te asa ya lobi azozela lobi ke balobela plus ici là mais au moment que ya ça va recherche assi la papa la bango azaki kosala na mobutu ipala bango azaki na bombi te goma lokuta te non bapreve ezali bazalaki na ndako bazali na lopango na gombe bateki na gombe baye kosoma na sitas baye kosoma na sitas kobukana te bapreve ezali bato bavana bango bazali bato batanga na bango bazali bazwaki epela bango bagome bazali moto asala mobutu yo obeta masoloni papa mobutu boye bozozala boye dosoki yoyebi bino histoire te oyebi histoire te histoire yango wana beteli obebe lukas comme toso adevelopele yo yango keye na biro asimba badevelopelele yango yaya bakolamusa papa na ye ezosala na mobutu baomoni na mobutu bafoto na ye na mobutu baomoni foto ne bafoto papa bona bapoto ozo comprendre eziti yango wana kaka antimi na ye bino bolandaki émission otaki émission te kokende ina ezalaki punition parce que azalaki kosekisa bato kosala kodérange kosekisa eza uti na sang yango atindaki na ina mais juste un petit conseil na bandeko pezo choqué bango te napesa mutu choqué na choqué mutu te na bandeko oyo baza bafani na bino bakomi pena kolema balobi ya duka ya gabi makambo niveau bokende nango ekomi mabe makasi komobangisa bakomo boya meme na kokanga filme na bino ngai etalinga te baotala na bango kaka c'est ça baotala na bango kaka baémission kuto baosala bakofinga bato kuna bakosala ba 50 000 cas mais yo osala émission kolamba ola sato kolamba baboyi mabe pe yango baboyi na bango mais au à l'époque tout ça mais émission normal pour que ya gabi et puis foutu na $50 non pikadili combien de yambio outa ngolo yebi na yambio ena yambio na dibaya na kana tikelo sumu eloko na leki nzela bande pepele no ya mama top bauta bangola na tu as osala ba vie histoire na yo kaka ya batu kutu te mais tala lelo musala ngone bébé a tout ça fait très mal musala bébé to senga ka nzambe asunga ponga ina ya kaka sina finga ba ba vérité non ndé ça c'est quand le bika vérité bato bandi ko bino ne bozo finga nga ya finga mutu te nga na finga ka te nga na oyaka na mbi ate ezaki nde boye te ezaki boye peut-être ozo comprendre te ezaki boye so kana le vérité mama ekezongi façon de lobela peut-être te na lobelaka bien na limbolaka penda moko na limboli sikoyo elimboleli na ngai bato balingi te tandis que les Français disent aussi toute vérité n'est pas bonne à dire mais écoute na Bible te les inspirations inspiration eza kolo yesu te po nzambe bible ebina biso toloba bosolo totika lokuta eza lisumu bible moto ebina biso bongo te totika lokuta toloba bosolo te nazosalela kaka bible makomi na télévision nde mabe peut-être en face biso toza bato ya tv siko ntongo lokuta moko ezwa na tv biso toyeto éclaircir que la vérité c'est ça likambo ebandi kaka nde bisi bayambaki mishu na sila nde bango baye kobimisa biso nini makambo yango ndenge abi te tala mpe likambo ezalaki nde boye nde sikoyo embemeli nga mpe ngambo
pourquoi na loba bongo bake ko bimisela nga ba mibali na nga ba misia kala bongo na kobanga na bango nga moko na sala ngo na théâtre pe nga nalinga moto afinga nga senga nga matière na pesio ya kofinga nga siko mpona tofingi nga bien te esalinga mpasi na motema otiki ndambo obombi ndambo yo otala te kende koluka yo ozokufeli na omolinga bémission kende koluka okufeli yaya mais ok sous c'est pas pour bilali le même jour ivitika oluka mbongo boyeko mais ça pas zéro na poto ça sali déjà au moins asali nini déjà asali ya plateau azozela yo migenye ma mopote na pesi yo mbote sikola mutu nanga pena depuis bangola mutu nanga pa depuis bangola nini kasi je suis Gabriel miga swanelanga migi na mona akoma poser à changer akoi bagile botalatala Patricie Milenga Patricie vraiment Bafaya basket Karim Mokondi Babika Pinga tout c'est belé vraiment c'est bien Mikili bakina ba basali ba plateau na bango na oyaya Juvenal Kibala ososomba place na yo tongaka okei na yo lero yo okutango kaka donc en tout cas on est toujours ensemble de la Gabi un monde à fan ou peut-être ba commis kolemba parce que Gabi c'est ça qui fait téléma je donne na gesso ingange ndona mungala alors c'est ça qui fait la musala batiki maloba même et pas ya papa na biso wazali mokambi kuna na c'est ça mais bazofinga kaka papa Christian télémena bazofinga kaka osiko kanga bazofinga kaka oso comprendre ngai nazosekana nga kaka nga aza nanga moto akozwa te ke oyo toza mokeli Gabriel bozosala mpe mosala punda nga soki nasinga lobi je passe etalinga te oyetika boya na nsima parce que dans le bakaka vérité congolais alingi vérité te soki balikambo ebimi yo ekosembola obimi moto mabe obimi mokala ngo nazwaka nini nazwaka mpe combien mpe ya nini kasi oyoka te komo apesinga mokala ntango ke nalobelaki te biso opozanga question na répondre est ce que nga naza chroniqueuse mpona kovanda na banda toye mpona asila bisalu oyo alobi na ye boye eske nga nasalaka ngo nga naye nange émission benga tosala émission opose nga question j'ai répondu mais oui ça va tout ça bakouk mabe eza babomaka babakouk naza ala bakouk naza l'aise na kimia na bango clair siko soki alobi bongo bafamille bota baza te oyo tosala bango maboke ya famille bota baza te bazali te siko nana oboma bango mutu te ezosala ndema mabe bango bino moko baartiste bozokoma lisusu tokomi nini na association to bana équipe association eza te équipe association eza te yoka na yebisa yo association eza te équipe eza te eza ke nga na esika na moniki naza à l'aise yango oyo c'est tout séparation mon division division ndeni biso mtoluki yango biso toluki de division biso te biso kuti division biso ngani te po division esila division opo esila eza que famille bota bapekisi bato na bango balobaka susu te boye mpe bapekisi bato baloba lisusu te boye mona makambo nyonso na mai o tant ke bazoloba kaka ezomata kaka merci à Gabi ozo comprendre ezomata kaka biso baactrice banini towana so na problème te
sikoyo so eti koto babiso ya kotourne baboko benga yo oke tourne kuna ozwi problème loko tourne kuna koto babengo sute oh makambo na bino etali biso na nini nani asomba mutu mutu asomba mutu aza te toza libre koto toke totourne koto toke nini totourne koto na tourne koto na naza libre bamakambo oyo ekambo ya mutu boye oyo likambo ya mutu wana etali kaka bino ezaka bongo ti aza bien barécupéré un mois wapi un mois wapi 2 semaines non 2 semaines kuna ekoki te un mois kaka ekoka tozoyeba te pare soki baswanaki balimwisi esienne no comprendre te banani balimwisi yango banani basali yango toyebi te mais afungoli mosusu te omoi mpe nde bazosabone mbangu basabone mbangu bakupi baza bange adorable ezokende mbangu etikali kaka azwa mbongo wana deja azali da kofutama esalaka mwa pasi me wana mpe ezokende mbangu eza ana Thérèse ya au secours on comprendre basabone na ana Thérèse au secours ozo comprendre basabone bapesha na elimu wakati tumba mpe elimu wakati masolo ebetama ebele ekendaka boye eza boye bato bapesaki instruction boye na kipa te na ye na gb production ezaka bongo c'est ça rakini eza nango problème te alandeli mpenza asali mais eza nango mpe na rankine eza nango mpona rankine te mais eza ne mabe moto asali chaîne na ye asali befort na ye pale boyemba mo bozwi chaîne na ye bokangi yana moto mosusu mpo omona mpe abwakeli maladi moko boye kozwa yo abwakeli mpo maladi moko atali befort na ye asali na kanda na kebi akoti bikotakota mpo abwakeli maladi moko boye oluki ndenge osana obima na maladi wana ti okoki mpe tokei eza baeffort personnel eza baeffort bana bazolia na kati mwasaka fufu mwasaka semune mwasaka loso na kati wana so bofinga na monoko kodétruire effort personnel na motu te parce que youtube ekendaka bongo ekendaka bongo ekenda vie privée youtube ezokenda na vie privée baisaki kuna église eza église te yosa na youtube ndeni makambo ebele oyebi te balobi eza église te eza église te ntango yo oluki makambo likambo mpe eye ti ndenge na foi na kita so naluki makambo somo alobi nde baémission esalama mc lubi te so oteka lelo na butu eba émission bandi kosaba porte bandi kofungwa mpo na nini naluki makambo ti yaka bongo ti voilà merci à Gabi de Goumina Souka donc nangi penza oswana ba fan na yo plus par rapport ya ba film no yenango innovation yenango pe na univers au plus ya théâtre ndenge morobi oyena makambo te mais oyepe opesa oyo oyebi comme ça alors prochain film au bando barozela et dans ba disons banda penza ozonga penza premier film ezaka et puis au banda pena démarrage nazozela basisa montage basisi montage nina oyeba ke kotia jour ke non ekozala ka tosi basisi montage na biso na oyeba akosi baboye oyeba technicien ni bazalaka akofoshenga jour opesa ye bato esimbi te tona sisi makambo azwi maxime yanga na maboko nde na yesi bato keno film ezobanda tel jour bamoni film wana nolekaka na émission na yo na kopesa message wana mais en tout cas bafilme na biso pene eza kitoko mponga na komaka ata bato nakomela bango bayebi nga bien bayebi ke Gabriel soki akomi erataka te salaka bavie ebele ozomona nga nakomaka bato bapesanga confiance na bolimo officiel en tout cas bakozwa bafilme ya kitoko ainsi ke nazokoma mpe mpa na nata kaza mpe kuna mpe nazokoma ozocomprendre donc ezotourname mpe omonaki ezalaka kitoko mbote nanga na siri nakake makopine napesi yo mbote ebele sika ozali napesi mbote nanga na Irene Kidafuka Clarisse Isaka Flamedi Isaka napesi susu mbote na ngai Flamedi Isaka napesi susu mbote na ngai na Yabla Ndimi Koma motema papa Bezo Kito napesi mbote na ngai na Claude Mbaki napesi mbote na ngai na
Esa shoga mon pote na peso pe mbote siko zali mbote na nga na cocotte vers Kames na peso mbote na batu nyonso tout le monde na peso mbote Sandra Bombola motema ya papa nani motema ya mbimbi en tout cas na peso do bambote belé na tout le monde batu nyonso tout o balanda kabiso de temo bijo na peso pe mbote na nga na nana kakaza en tout cas tozala kikole to comme na kikole lisusu $500 $500 aux unes à Kikole, tout ça, entrée ya José Makila, entrée à cimetière, parce que la prince, les autres qui est tout droit, wana, tout ça, pour prolonger, pour la tikota sous le cimetière, pour ça, tout ça, pour $500 na terrain. $500, on a bon, on a 500 euros, somba terrain, on a Kikole, au sombi terrain, on a Kikole, les prince, les autres, les autres qui ont des tirs, les autres qui ont Kingakati. En tout cas, somba terrain en air en gros, autant au prince que pota, au moins on peut comme masolo musus. Le quoi tu $500 à promotion, tu m'as dit côté ka profiter bien à 089 65 61 779. Au somba terrain na yo na kinkole ya nana takaza, vous allez vraiment des cités. Merci beaucoup tous ça sur ta terrain na malukume kaou, tu as $350, 500, tu as $1000 na malukume kaou. Au sommet terrain na yo vous allez vraiment des cités, tout ça tout sur na quartier IE, aux autres qui dans Nzela Maluku, 3500 na Prince. En tout cas, Prince au côté de la terrain, 3500 pour Zawana. Bonsoir, bah, terrain, en tout cas, bon, vous allez décider. On a tout le monde la prochaine émission. Bye bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bon sambela yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye.